na landi live batindeli nga lien nango. Ça m'a fait mal. Il y a au moins maman mona nenga zolela. Franchement, ça m'a fait trop mal. Moi, je suis un artiste. Naza mutuna mobali oyo. Naza pena na mambebele na koloba mette mes avis privés nanga. Naza pena moi passi comme on a situation oyo yazo vivre na minute oyo parce que naza fautif te na sala ye logo te déjà ye moko abanda la muka nenga na kenana musala a préféré sa vie na tuna ye maman pour réfléchir aux hommes mobali ote na zona ami bali magali lui passe tout outil tu vas nanda pendant 6 ans tu travailles pas c'est moi qui travaille na qui parle na nyon sur la salle à tout tu me bats tout maman et si vraiment na tunaï habité mobali te abima kenda pas grand frère naï na kenda roluke une semaine de bébé na kangena garçon mo bona sanse na bi maman il est là na tabi o mais comment vous moi si moi na millier beaucoup monsieur moi sandako lokwa yembaka ngapi na artiste na sala yi ufa sala pongari bat ba yidi ngai mais bon na mi bisende ba bimisa na bo ko so carrière na mais regarde maintenant la situation comme na ngolelo est-ce que ni na ndenge bato na opesi respect na famille na ngai na bande ko na ba masa na ngai c'est une fille à ko galérer libanda bongote na gala ko galérer bongote mpisi na mwana oyanga o nga na zangi logote na poto na nyonso o mobala na poto ngai na bima ba fille a bien ba shera bien bazali na boya ko linga bango mama Kongo na mobali na pe na mutu moto mais na vanda bio nga na sala ya na kin na bio na poto ya bi millier na nga ba yibi ba olanda nga ba yibi moi je peux draguer des meufs à 10 na mo betse mutu na parler mais j'ai jamais fait ça parce que discipline en vie faut taper âge na faut taper ne mo kende na poto yebi luka moi on va ça na parler bien na moi tina moi na parler on a boula bien na sala de foko na to banda nga na magali to banda okuta ba chambre na kuta futa la chambre nga na futa la chambre Dieu to komati ndako ebima na mitu azwa 10,000 to kuta na sanga bota ratiki na sengana nga yo obota pa na nga obota na so dans la franchise ma venga on a vérité okoma na meno tina terre community mama na selinité est-ce qu'il y a qui moi ça ko ndole la boy akoni la lelo boy magali na vie na yo papa manga moi j'avais des bails avec yoka mana fallait toi un problème oui certes il fallait amuto na ko na kin okoni to yebani ya masala ngai to kubiso kuba na ngana ekenda rango bungeso ngaka mais yo moi c'est une ba guerre moi il faut amir et ba trika qui au bien problème na isa spirituel comment ça se fait yo za mobali za ki parona nyonso tout mais otiki yango au lieu la station oza nango pour que ndo galérer libanda c'est pas normal papa anga je pense que c'est pas le moment papa de boule s'il te plaît je pense que c'est pas le moment au moni ex azala raté non je dis ça maman moi na minute oza lobby na Paris te na lingito ozo na le passé moko boye dommage sera sur Paris avec ton enfant oui yoka mama Congo Zassim yoka nga bien on ça dit live pour ba yoka vérité ba yeba pour ba tuso ba mona ngani ba mona bo ba yebite ngate na boy magali mbaboyi ngai ndima ita dinai na sali lo ma bete na benga na yepe osoka nga siko papa nini akolinga mwana na kendo la libanda kuta ba delira bongo tu crois que ça la nga bien déjà de ba banda ba live na bango ba sala na mobile ne na tika olobelo kote tema na asal na c'est intelligent na tala bango ka lwanda ko edika Dieu za bongo kaka aponi shu na ye na ko déranger ko mais da pasi na omone ninga zo lela na ondi mateke ye mfale la bongo jako lela te parce que ça na moi si o ya baki a mona poto akala il senga na mona poto akala je peux pas galérer mais pourquoi maintenant il galère avec son gars c'est pas normal autre bien vous spirituel et ça va bolingo te sentiment bolingo boro donga ebo bete et ça spirituel ba problème na zango ya spirituel makongo soko aider demain sera papa de boule demain elle sera sous Paris je vais la loger à Aulnay il y aura ton fils là-bas même pas pour la Magali là où elle sera tu es obligé de savoir là où elle est pour ton fils. Au moins ici quand on tient Magali, non bombe. Ozoka papa de boule. Réseau bolimbisa.
Écoute-moi, azaki na ndako awa, azaki na ndako awa, akati mwa na crèche. Tu vas mwa na kenda crèche na awa na Paris pembe na nga. Magali akati mwa na crèche, au mwa na mesa na vine mususu kwa kende ukota libala. Oyebi situation no bien. Mais na yebisi Magali au lieu que kota libala, c'est là ba démarche ko tata foyer mo ba joyeux. Papa Déboule, s'il te plaît. Au moins solo ba awa. Moi je pense que tu es suivi, les gens ont déjà compris. Ici c'est pas ça le problème. Le problème est zanini entre Yona Magali, moi na na kat, ngana lobango, ngana zana excité, nazaka na ex moko papa moi nanga. Oso comprendre. Moi je dis demain je prends Magali à la gare du Nord. Je pense que l'île est comme à la gare du Nord. Je vais l'emmener à Aulnay, juste à la gare d'Aulnay. Si tu veux voir ton enfant, et c'est comme Magali à Kozala, eza secret pour na yote, parce que tu peux être amené à vouloir voir ton fils. Autant ça moi na yo, ozwa moi no week-end, ok laissez-moi McDo. Donc au koye basi comme Magali azali, au bandape ko kenota la moi na yo. Moi c'est l'enfant qui porte papa nanga. Oui. Maman avec beaucoup de respect. Tu sais, moi j'ai le droit de récupérer mon fils. J'ai le droit de récupérer. Non, l'enfant a aussi besoin de sa mère. L'enfant a besoin de sa mère. Yokanga Ipsokas. La procédure des choses. Moi, j'ai le droit de récupérer Michael. Parce que si tu as Magali, na mon avis, on a vie privée, na biso na binenge kende. On m'a dit que récupérer na besoin de wana tout wana. Le quoi y a lui-même blog na réseaux sociaux. Il y a un bon fini de comme état na réseaux sociaux. Azak tard de Magali. Nam na rendre tard na réseaux sociaux. Mais à réfléchir pour la vie na yé. En tout cas, ngai na mona ngo esa langa na passe na ndi mate. Michael neza bo soye paru na na olukayo na obenga yo. Oui, je note comme le numéro nanga. Son na sisi live papa non. Lokola kata ni mona crèche, lokola kata ni mona crèche, lokola ngala musala na sala e mo compliqué ngai, mona tiga na mona izaite nga kene na mona. Na récupérer mon ndenge nini akati mon crèche na okata musala tu bona olesa mon ndenge nini ya mona lobi papa kokata no fais-moi confiance papa s'il te plaît notre tokana sisi live hein aux numéros nanga privé papa kokata no musala te je pense que elle peut avoir tous les défauts au lingi mais elle est une bonne mère pour ton enfant et l'enfant a besoin de moi je le respecte écoute maman Congo je le respecte beaucoup. Si tu vois, j'ai jamais monté quelqu'un à manquer respect. J'ai tout donné. Magali, je l'ai tout donné. Je le respecte beaucoup. Je vous voyais en live. Vraiment la vidéo, tout ça et tout. Je vous connais. Écoute-moi, Maman Congo. Écoute-moi. Live is there. On a besoin de matière. Où est papa? Où est matière? Où est matière? Oh, si quoi ezali maman, na respect ya maman, ya bati été ya basi ebelé na vie, été ya bati. Mais live na matière on peut été ya basi. Pour nga mona na terre ya basi makasi quand ça ba live na ngana ba direct na ba vidéo na ngana lote ya basi makasi na théâtre no ça na Magali. Ezali théâtre, ezali rôle, mais no yedi ba tebelé. Donc Mama Congo. Ngana olobanini. Yo loko ndimi obenga ye aya en tout cas aider azali kino mwasi. PC ba conseil aider à ndima la vie na ye ngai na hôtel so ina récupérer moi na obenga ye na opérateur so ina récupérer moi na ngai mais en tout cas papa mota olinga amona mwana na ye bato filmaka ye mwana na ye akomi boye maman na ye akomi boye en tout cas ils a passe et ça linga passe parti mais na lobelo côté c'est juste ça. Allô, Maman Congo? Oui, aux autres, un coup de fil. Papa Déboule, le but, il y a venu à Magali, à Paris, et ça, qu'on récupérer moi, et ça, que tu auras le droit, il y a visiter moi, à tout moment qu'on désire. Parce que, non, mais moi, si t'as Magali, aux Zana, moi, Maman Congo. Oui. Écoute-moi, je te dis, Maman Congo. Maman Congo, au moins, là, on a eu ça, et ça, que sir est vrai. Attendez, à na l'île bonne, na mou makambo, pour nous bien, on a été. Ma moto, moi, bosso, bané, na bien, on a été. Je plains droit. La banine et tout. Franchement, nana flambeau. Papa, moi, nana apporté combo, nana nyon, son papa, nana ndaku, na sala, nana tout. Donc, bah, on peut s'en monas. Na nenge penabu, to saranati. Même pas paye pas na yo ou quoi que ce soit. Donc,
Mais au moins ni makamba mwana papa oza mobile o salaka po bango bazwa stabilité wana eza po banda ko sala siko kozwa mwana na âge kozwa mwana na âge yango kasi na lingi na sunga papa comment ko kota libala oza stabilité na moto ozo kota libala na mwana ça arrive papa limbisa papa tana seto to luka papa ça arrive biso basi mais non maman écoute aider ba fille autour ba ozala ngai bolingo eza nango soute okabwani oui c'est vrai mais il faut réfléchir parce que va na mwana bolingo ka 2 mois oyebi mutuka 2 mois olingo bossa na place wuti en plus tu peux les sous aux autres la tega venir na mwana ezali donc yo juste sentiment na otie liboso otate koza na mwana est-ce que c'est normal c'est normal tes papa yango to sala poto bongisa ngai sikoni na za bomo na Congo naza na ndako naza na musala naza na papier na mboka oyo yoka ninga na olinga mwana nga traîner bongo na tika ke bonga kene na bonga kuta makabazo sala bonga monike sikona moni siko keno ifuna récupérer mwana yaza te na lobi yango pona live yawa donc na nga ko benga me na ko benga ete sikona ko benga na ngai na ozwa poto kepena na procédure pona ozwa mwana donc na plein droit na ozwa mwana na nga mona bogola parce que yaza na pouvoir bogola mwana te to sola lobby papa to solo la na condition papa condition moi no ozala papa yo moko ya otala sika moi no azali ngamo na za bien na Congo moi même je suis bien koboto ne kosenga nanu mwana te papa kosenga nanu mwana te papa c'est pas une mauvaise mère c'est pas une mauvaise mère maman Congo na dit que mwana azala bien pa mama na ye mwana ava komane kuna azaki awa pana nanga awa na ibi ndenge Michael na ibi ndenge fonctionnaka ayaki apa nanga beti 3 semaines azaki ne mama na azaki tenga mona tikaki na crèche na ko zoye so mona ko zoye ndenge Michael a fonctionnaka donc na papa na botami na miss manga donc pona zoye donc na zana ye pour bien le côté donc na yebi na vivre na ye ozomona mais na sindika na tiki na mama na ye pour na yaza besoin maman ne bazalaka et ça la ipeka bien pour mettre mais aluka place ya bien ya kovanda alingwa na aluka place na ye moko azala bien papa tozela ya lobby na ozoye lobby na stale ye après yo tango uta musana na pokwa ça dépend ni magalio ya il faut na solane pe ponga na loba ya lobby na ebité par rapport pe ya trans ya billet tout ça si il faut que na to ça la moi geste ngatu mobali na ye mona ko ngatu mobali na ye azo ki swe na ye bien aosa maramu na ye bien ba buzo ba na ezate pour moi na ozape na respect na moi ka moi na ngaza kuna na mama ifuna za na calme na parce que moi naza kuna et tout parce que toko kabona mais moi naza na katika tu vois na lingate na ba na kosabe bilo moi buzo ba parce que moi na vanda kuna tu vois mobile réfléchir sur na buzo ba bona moi na buzo ba ngosa monde ba na mike moi na moi ba yeba te loko ni ça m'énerve tu vois ça m'énerve buzo mona mais non ça m'énerve non je comprends papa de boule c'est ton fils Michael, c'est ton fils. Non, je comprends que tu réagis comme ça. Au moins, ton maman, franchement, pour un homme, je suis fière de ta réaction, tu vois. Parce que, aux autres capables, pour moi, non, pour la minute, au magala, ça bien té. Moi, non, non, moutaza pe bien té. Aux autres comprendre. Moi, non, moutaza bien té. Je comprends. Au fait, on peut s'abino bator, mais on batte qu'à tout moment, bozana bator. Nga vraiment, nazaka neutre. Ce qui est kamwana moutana tort, je dis. So moutana raison. D'être na minute, on a comprendre réaction na yo. Parce que, tout ça, na période de pays hiver ou pas parce que kolia mwana e comme un bilingi ozomona to mona Michael tanga zaipa na yo to mona mobula Michael tika mama Kongo na katote ninga zawana Michael azangelo wa liati ayebi mamna oloba to ka ola na live abike Michael azangelo wa liati place yaza ayebi ke Michael azangelo wa liati donc ngata ke na mukina o vivre Michael peu importe ka bona mama na ye akolia azana yibi mamna oloba batu ba olanda na live batu ba yebi debul ba yebi nena biba ba yebi ke ona ba ya mamba solo ozomona ndenge ngazati bokuta na ye omona Michael ozanga lo oliati awe se vérité ba toto c'est la position bona mona bande osu ba koma awa o magaleo yate bande ko botiko ba magaleo yate na minute oloko akendaka pa ba ngai aya mama ngai aya te so na moni station na ezo kende bien te na mwana na o mwana wana de 1 de 2 nga bamba bolingo na etali ngai te nga so na ngai ke azala bien na mwana place azo vanda pe respect ezala so respect ezali pour moi je trouve que mwana nga place azali aza place à bien osomona
Surtout que bon, ils ont bien. On est à son ranking, ça qui monte à ma baie. Nous, on a besoin d'espace à vivre dans mon kili. Donc, surtout qu'il monte espace, il y a ma baie. Vous comprenez? Ami peut ça respect, place à autres tamboula na moi na ibakaza na moi na face le retour, ibakaza na moi na te ba sentiment ni liboso te, ataka moi na ni liboso. Merci. Vous comprenez nga? Merci papa. C'est normal qu'on réagisse parce que ndeko mobile peut kuna lobi que oh so ki yena madame ezo simba bien te parce que madame na mwana ne ba yokana te. C'est-à-dire que yepé côté kuna ya Isaac azape na bolingo ya mwana na c'est tout à fait normal yo posa na bolingo ya mwana na yo. Tu comprends papa c'est tout à fait normal. Ya mwana na matila na en fait live na matia ngote pour quoi na dénigrer ou quoi que ça na matila live pour na éclaircier pour na yebisa ke bien. Au lieu de kota libala luka ba assistance sociale au luka ba pesto foyer au za ndako no boko vanda na mwana ngana na otala mwana après ça ba mama bibali no so olingo ça la vie muta réfléchir bongo yo kota libala 2 mois muto ebi mututé ku vanda nete et le côté oni kota mi tiki mbala moko buzo ba boyo kuta na otendeni. Merci papa Deboul na bengo lobi. Merci papa langa na bengo lobi merci. Na mona boko me nga bande ko nga bolimbisa c'est au fait